bel et bien, chers internautes, Mbote Bessika Bozali, et Karaneur Lobarana Lingala, et bonjour en français, en anglais, hello, 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 et bon, ce qu'on a qui chinois, n'a moko quoi. Et hancha hincho hai. C'est votre humble serviteur Stromae, Yann Foule Vipère de la presse. Tout ça, bon, on a cadre actualité, tout le monde accident salami on a commis à Bandal, et Banapoto, partout dans le monde entier, et bon, Landabiso, et Congolais, et tout est Tamboussa, Mitou Kanabiso. Et tout Landa, Toyoka, Bandeko, au Bazalaki sur place, n'eng événement, et les Kaki, tout Landa Bango, tout Kaba commentaire na Bango, Tozonga Balasima. Merci. Bon. Bonjour papa. Bonjour. Papa, tout le monde événement au Salima Awawa et Mituka et tout ani événement les kindengeni peut bana erni bat tout ana. Bon, événement et salami lobby na 0R, bon tokolo ba lobby soit lelo na 0R. Ezaki na Mutuka ya marque Hyundai et ezalaki na eutaki côté ya Bandal Chibango ezo kende vers Ngiri. Alors, au Moussou Nissan X-Trail, il est à Outaki côté à la station Kuna Zoya Komatabo. Mais subitement, soit Ndenge to constaté, c'est comme si il y a un problème à rôtir. Alors, il y a un problème à rôtir, Ndé est déséquilibré. Alors, on a une bande naïe, Ndé aéro Yamba Hyundai. Donc, ça qui peut en pleine vitesse, et surtout que le quoi, ils arrivent déjà un peu tardif. Alors, il y a un causé accident presque mortel. Jusque-là, Moutakoufité. Na Hyundai, na yemoko chauffeur, Kolomutuka, Azuka choc deux fois que l'hôpital. Bon, il y a extrême, Azu choc moi ma casse pour y dans une vitesse. Pe mon anaï local là qui melaki ba masanga, azalaki un peu comme sous effet, bon on ne sait jamais. Alors il y a une autre sa version et belé. Tantôt à lobby qui non à devia qui ni mutamoto abimela qui brisque matin anga dévier ndé ayeko yamba moto. OK, conseil ni okopé ça par rapport à ndeko bazokumba mituka et pour un excès de vitesse conseil. Bon, les conseils d'abord, ils sont dans l'État Yamutuka. Donc, l'État Yamutuka, ils sont dans le primordial. Pour qui manayumba, oko tiana yo vitesse, mais ce qui est l'État Yamutuka, ils sont malades par des contrôles techniques. Il y a un te permettre que même s'il y a un incident qui pouvait arriver, et cause à la amoindrie, et cause à la mortalité. Donc, et c'est un chauffeur, bah, d'une vitesse, ça va pour la tronçon, donc, Tokotambola n'a plus de 80 km à l'heure, et ça transforme encore 40, 30, donc Toko n'a même pas donné à 60 à l'heure. Mais ce qui déjà na transforme n'a plus de 60 à l'heure, et puis il y a sous les effets. Et puis Sengeli qui va passer en abisso bas à peine un système, il y a test, il y a test alcoolisme pour ceux qui va coûter mutasa les lois bon et Sengeli bata la paix non est-ce que mais masangatoni. Donc ce sont des choses comme ça. Merci beaucoup papa, bonne journée. Papa comment Kombonangai serviteur pasteur Samson. Pasteur par rapport il y a événement d'engotiko les can habité sur sur place et par rapport il y a événement les kindengeni ni mamni les salike pour mituka et tutana. Problème ya mboka na biso ba congolais toujours toza pressé. À ta place ezali ya ke o le kate obio kolinga ke o passer au traverser o le ka place wana parce que oza pressé. Nde eloko ezoli crier ke embouteillage ezala ba accident et faux ezala. Parce que ce que tolani norme ya nzela ya kolanda norme ya nzela ba accident ekoko zala te ba embouteillage ekoko zala te. Toujours mutu nyonso aza pressé moto bato ya moto pressé bato nyonso kaka pressé. Par rapport il y a ndenge bato bazokumba mituka na vitesse
muno ça la pressé et conseil nini au papa yo ko pesa pasteur yo ko pesa na bandeko wana parce que si basaka na ngote yo za pasteur si basaka na ngote ba mso so fi ko la moi amona fi na ye asakane na fi a éviter que akoku papa Pedro fi na ye problème ya liboso tozo pesa bandeko na biso surtout bandeko na biso ba kinois tozo pesa bango conseil ya ke batika kozala pressé parce que il faut que tambola elongo na nzambe soko la mukitongo ozobima kaka yeba ke conduite na nga mokolo ya lelo ekozala ndenge nini parce que ata nzambe ye moko azoloba ke mutu ye moko amibatela ayeba ke nzoto na ngai ubu mutu na ngai ou bien vie na ngai na ko supposer kaka na danger te parce que eloko nyonso net lokola mutuka net moto eza eloko moko ezosenga maîtrise makasi kokumba yango na maîtrise mutu na yo ezala na kimia nyonso kosala pressé nde ezosala makambo nyonso ya baaccident na bamutiage. Il y a des personnes qui bazokumba mituka mona leli masanga, est-ce que c'est normal? Non, wana nde mabe makasi bandeko bazomela masanga ou bien ata bato mosusu batambolaka omoni chauffeur azotambola na mutu asimbi vola na ba écouteur na matoyi mutu ya ndenge wana et puis mosusu azotambola kaka na mutuka asimbi vola na téléphone na maboko ndenge na simbi téléphone boy azosolola kaka est-ce que mutu wana ayebi valeur ya ayebi kobatela vie na ye ayebi kobatela vie na ye te. Ok, merci beaucoup pasteur Nzambe apambola. Ah, merci. Merci beaucoup. C'est nini kopesa pona accident esalemi? Conseil ezali ete na mboka na biso toza na ba problème mususu eza ya ba formation. Batu oyo bazomema ba mituka mingi bayekoli na ba école normale te. Mutu kaka zuye na lopango alakise ko balola camion na kati ya lopango na ba balabala ya koti na makadama banda ko mema na désordre. Mususu pe ali ba permis o bazana ngo de conduire. Bazina ba cop ba vérifier malamu te ba qualité sokaza vraiment chauffeur na ba receveur oyo bazo zalaka batu wana bazali mal formé parce que receveur oyo asalaka na camion chauffeur azo lakisa ye azo pesa ye ke poussa nde aza mal formé abandoko mema na ndenge ya bango ya ba receveur tomona pe bamsusu ata musama mutuka na kwiti parce que tozomona nde tokipe bato mususu esenga toike moko asalaki na kwiti moko boye na bwedo nayebi te mususu pe batambusaka mutuka omona tie babalardière na matoyi et papa nanga conseil na nyonso tuwa. Bon, nyonso wana d'abord ezali nde touti oloba ba formation eza nanu mabe mutu ayebi ke soki na tie écouteur na simbi téléphone selon formation ba pesa ye akoki komemata komemate et puis na mboka na biso pe balandelaka ba chauffeur te bazoko tika bango bamemaka ndenge wana or tant bamoni chauffeur atie écouteur azosimba téléphone normalement faut bakanga ye po ebanda ko éduquer ba chauffeur na biso ba chauffeur wana mutu azolongwa na bandi musu aye na bandi musu seka yebi conduite te ndenge yalaka ke mutu oyo azwi permis de conduire ayebi ke pona déplacer na bandi bona kota bandi boye fona zala na méthode ya komema mais ya yebi te seka alai mal formé biloko wana nyonso pona bato bamelaka kwit bapusaka camion na ba oreille batie ba écouteur basimbaka ba téléphone donc ezali ba chauffeur mal formé eloko wana faut toyeba yango baza na éducation malamu te ya mituka. Ok, merci papa, bonne journée. Bel et bien, cher internaute, Mbote Bisika Bozali, Karaner le Barabon, la Lingala, na français, bonjour, et na anglais, hello, et bon aussi qu'on a Kishino, Karaner le Bakishino, Nangamoro, quoi, Ancha, Inchon, Aya, on est à Kishino, Nanga. Et cher internaute, c'est votre humble serviteur Stromaïen pour les vipères de la presse. Et na cadre idéologie, et na cadre actualité, tout ça, on a pompage. Et ndenge misala zo salema ndenge chef de l'état a pesa ki misala et salema donc bazo sala ba sod mouton ba zo sala biso ba prince alikolo et ça penda idée malamo et to mega kotuna bandeko par rapport ya idée au chef de l'état a pesi na mboka oyo. Merci.
Bonjour papa. Bonjour papa. Ndeko tomoni construction to avancement ya mboka ndenge chef de l'État a salé biso saut de mouton par rapport à yo eloko nini okolo bana chef de l'État et par rapport à avancement ya eloko. Bon eloko kana ngina lobezani ni non senga merci beaucoup na chef de l'État na eloko zo sala. Azu vraiment likanisimo ya malamu yosa na kati na mboka na biso. Parce que yemoka mitali na nupo bambouteage eza na kota la ville ya Kinshasa bweza yango te. Na pseng vana nzambe merci ide vraiment yeke na mutu vraiment ça va ba sot muto asala ngo vraiment donc surtout na commune na biso ya Ngaliema awa surtout na commune biso ya Ngaliema donc na pese va ba merci à trop na eloko ya zo ça va nzambe vraiment abaxele va ba mikolebele. OK, merci beaucoup papa, bonne journée. Bonjour papa. Oui, bonjour papa. Papa, par rapport à saut de mouton ndenge basali biso et pas chef de l'État, un mot la motivation par rapport au chef de l'État. En tout cas, je remercie vraiment na idée ya saut de mouton surtout mingi kota pompage mbudi embouteillage là qui moyenté. Na si na idée vraiment est quand même passable. En tout cas, je remercie mingi pour le chef de l'État. OK, merci beaucoup papa. OK, beaucoup chef. Merci. Bonjour chef. Bonjour. Comment on a dit papa dit papa on est chef de l'État à ce bon c'est la biso banzela ndenge osala biso saut de mouton un mois motivation par rapport au chef de l'État. Bon en tout cas pour le canisi au chef de l'État Félix Tshisekedi azui pour na biso en tout cas c'est makasi pour embouteillage moko ezalaka awa papa na ngana yebisi so bokangami awa. En tout cas, attaque de nana yenzela il faut ngamaté. Mais idée wana zui ya kosala nzela likolo na c'est biso chauffeur de CPL makasi pour embouteiller ici là. Mais en tout cas donc le gros ezaka sala esuka awate. Nzamba sunga ye a continuer sur makanisi na susu akena ngo musika. En tout cas ce que que makanisi na oya zui et ça mi pe biso chauffeur pe ezake toto samibe ko nyonso exala malamu. OK, merci papa, bonne journée. Merci pareillement. Belle bien cher internaute, bon ndenge balondeko balobi. Et bah remercier chef de l'État par rapport à Moussala, par rapport à idée, par rapport à Makambu qui toko pelengi. Mais sur les malo ezosala na mboko yo tolingani nonte. Ngai chroniqueur. Place ba sa Moussala. Il faut na soit image. Faut qu'il y ait une image. Tu vas montrer que avancement est mboka. Yo policier, ngana to apé son mbongo te. Ordre de mission ngana la kisio na scène nga wana numéro ni scène na scène ngo numéro ya téléphone ya chaîne ezali. Carte na nga pe ya presse ezali. Siko ozo senga nga mbongo par rapport ya quoi? Ya nini? Yo mon abi français aye place moko bo misi mukanda na ye presse bosa musala o malamo ya mboka na bango aye wana chroniqueur mo français to française aye wana posa elo mo boye basenga mbongo oh boye te meto linganati ah so ba kuluna wana mbangu soki o moto mo epela ina nini mbangu papa na mama babundaki mbangu. So mama lamu ya kolobele ngoyo bino boboya chef de l'État bata boye faut kanga bango na na sepalité moko betinga mbata na porto plainte yo na porto plainte na méchant oh biso to si ma chef de l'État ya malam to lobela. Yama be to lobe la paix po yama mamoka mais ça dit tout le monde malamu bino ko telemi yama be bino be hotel non c'est pas normal bien ayiwa kanda na kinango méchant dans na fait nanga zakari baba sala baka méchant on a méchant na su image bien té na ki ko yiba image est na mbongo ko yiba image na comment ko battre pour na so image non c'est archi faux. Oh, qu'est-ce de comportement? Te bili kata ko segarati moni mo ngamba boye fo ba ko pona ke to ba kanda so ba chroniqueur. Musala to sala o pour avancement mboka. Hein? O to na tangwa china rambote.
tona tango ya papa Félix Tshisekedi. On comprend. Donc toyeba kobongisa. Toyeba kosola po ça va bien. Billy Carter na sepela ina musala on t'a filmé film à Jésus na 1900 wolo mais malgré ça qui lokuta na mona qui c'est solo vraiment ba image wana Billy Carter sala tout dans swango. Merci à toi Billy Carter. Mon boss il s'appelle Boston Maboko Bank. Imbécile à $100, à $50, c'est quoi les francs congolais? C'est partagé avec les gens. Les zéros, oh n'en parlons plus. Wana kuta benga ngana parler moi nanga so ba euro wana keti nanga pona so image na ba ko da keti nanga baby. Mutu kananga su da problème. Na mo ya makolo ko mutu ko do su da problème. Donc bana poto kan ne bolinganga, bo beng numéro wana par rapport